EHP Media, Site Kitoko, EHP Media, Site Gayara, EHP Media, Site Evimba, EHP Media, Site Gayara, EHP Media, Edo Amani, EHP Media, Site Gayara, Edo Amani, Epons Moko, Edo Amani, Pons Moko, EHP Media, Site Gayara, EHP Media, Site Kitoko, EHP Media, Site Gayara, Christian Zile, Petit Mopo, Mwana Viendere, EHP Media, EHP Media, EHP Media, EHP Media, Kindoki Politique, Monsieur Etona, EHP Media, EHP Media, Héritier Kobi, na studio Erlin, na Katianjili, Ria, ya. Bien, voilà donc fidèles internautes de EHP Media, bonjour et bon dimanche partout dans le monde, vous qui nous suivez, vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Paris, à Londres, Liban, partout dans le monde, vous qui avez choisi tonton de la presse congolaise Juvenal Kibala, laissez-moi de vous dire un grand merci. Vous avez certainement compris qu'avec Juvenal Kibala, du jour au jour, l'actualité na EHP Media, dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons vous présenter un artiste. Oyo, c'est pour la toute première fois. Nabato ba mesana rolandanga, nabato be balananga te me ba reçoit occasion rolanda l'émission Oyo. Bon mona ye. Nana bimate. Donc bimana ye ya liboso awutika chez bango. Awutana na orchestre mutute. Bo reçoit lelo. A signé na ye. Akota na studio. To retourna ba nani ba sa sima na ye. Ye ba benga ye coach. Asa coach ya nani. Voilà, nous débutons cette émission pour dire merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés devant vos postes télévisés en train de suivre Tonton de la presse congolaise. Merci à Edo Amani, le quadruple boss. Merci à Maman Geneviève Amani. Merci à vous tous. Un grand merci à Yolande Nzenze Mala, à Yves Malou. Kinshasa Makambo, mon vieux Yves Malou. Merci aussi à celui qu'on appelle Mamati depuis Irlande. Merci beaucoup à Mère Reyes Révélation. Merci à vous tous qui êtes branchés. Alors il est là avec moi, coach. Tonton Juvenal. Ça va? Tonton Juvenal, mon balio pena legin tabanagou. Jack Sobano raye bien que yo legin tabanagou. Na pesma sananga Mitterrand papa na Marco. Jardin d'Eden Grand Liboulou boss Barta Batomina. Yeyo, muto legi mi bali tout na gou sko yaza. Moni tababotu na batoma tonge bataki mbuta babi de grand tabalengi yaza wana. Donc coach Nixon yeyo, tonton J GDG car na ndenge to lobela na ndenge GDG kala mingi te 3e chambre zo be mec kindoga mundele ali. Kindoga mundele ali ndenge vitesse ya lelo to comprendre que jango ezaka boyi. Yango to ye pe na makambo ya biso ya sika pour mambongo sala ndenge to zolinga ezala quoi yango wana quoi. Merci beaucoup Nixon, coach de coach. Alors GDG par rapport à G, Lelo Oyo a décidé il y a que s'intégrer dans le monde de la musique. Oyo outi nulle part oye kamaramoko. Alors pour un bateau d'abord bazo landa biso la minute baza partout. D'abord, yo bani musique wa. Ouais, na bani musique na palais, na ba grand frère, ya quartier, ba ya na ngai to zala na bango. Nazakana pe na ba poste na ke ba orchestre wana na meki na ndenga ndule siko ne na minute na senti ke na rosala nga moko mais na beta na orchestre ya mutu te na beta na orchestre ya mutu te na beta na ba orchestre na rat moi côté mon boy mon ndenga vitesse GP Sami ba grand frère singa te mi chose da soldat po ba grand frère na ba bassiste ba guitariste ba bi gende alara mobimba bass bench bass ingénieur. Moi, je suis wenge, moi, je pas qu'une question de mener, je suis 10 000 na PC mbote na Angola place ali. Donc GDG, je suis un soldat. Et puis en Wandegara, ni na signé marambo. Après ça on charge. Charge en pe bateau pe bazana pe charge.
batimbelaka ba noko temanga pe na timbelaka na noko et puis j'ai ça mambo ba 4 minutes mambo sili musique comme mambo 4 minutes tempo échangé déjà biso soto sur na tempo wana pour na GDG j'ai en wana quoi tonton Juvenal Elengi Kolekanta Barwa blague. Alors sikoyo lelo oyo oyemba la mort la musique directement studio. D'abord bato ba na biso. Comment l'album ozo préparé na kata studio za kombolu? Album na ngeza 3e chambre. Mais ça na minute so to na préparation to kanga ki parce que champion d'Afrique azwa ki on. Champion d'Afrique. Champion d'Afrique na benga mikolo ndoki ya mundele. Ve na nga ya bandal ve na nga yem to leki biso tout na Congo champion d'Afrique mais c'est Zénith a bien mais c'est Olympe a bien atamo na ba tapis rouge. Ve na nga fali poupa merci na ozo sa pour na petit na yo. Donc na sepeli makasi. Donc on est à 3e chambre. Est-ce qu'on a minute to misa kindoki ya mundele. To expliquer ba tout na Afrique to na Congo to na ndoki mundele c'est fali poupa. Kala mingi te yango to sala na benso na studio ya to e barande jango ezo sala makwa. Album na na sala les 3e chambre. 3e chambre, ngai coach Nixon na mis album na nga 3. Donc ya mundele c'est fali poupa champion d'Afrique. Kutu na kena na orchestre falite. Mutu aleki ba tutu na Congo. Actuellement, mutu aleki ate na kena nga kuna te bongo. Na génération ni nous. Génération nyoso. Na minute ki ndoka mundele on a za ba fabrication locale, ngana fabrication internationale, fala bisinga yo zala international, mais c'est Zénith a oyeba yo. Comprendre? Obige makambo loba na bato ba otala biso ba ozala étonné parce que là c'est une façon ya ko se faire voir kobo ya mutulo Fabrigaz. Et ça marque à carte, ça marque ngana bika fabrication locale, les là au moni na robanden moni ba kisa biso na ba kisa msa ba za ba fabrication locale. Et tout ce que obeta masolo mobo ngana bi fabrication locale, na bi fabrication moko ya jogo. Masa fali poupa yene na ebi. Ozana kata studio album na yo monango chambre 3e chambre. 3e chambre na ebi te 2e chambre, 4e chambre ozala wapi? 3e chambre. Est-ce que ozala mesure de remettre tout le monde d'accord au la Fabrigaz à yenaye à mettre tout le monde d'accord avec Yamado yo balukali bala bokomi kokime okovanda olukali bala mama yokomi kokime okovanda nana tindagi yo papa yokomi kokime okovanda ozoprendre eza biloko oyo nini na comparé na batute parce que au boy Fabrigaz au boy artiste mususu ya na lobby c'est grave étonnant. Est-ce que nga pena na ko pema pena boya pena muto rando ya mundele fali poupa est-ce que nga na ko boya ranson est-ce que nga na boya papa chéri jamais ba vie ba yebi ba on ba meseze nga na ko Lubumbashi bana mikili ba bana Sudaf ba yebi na pesi peke mbote la sali ayebi ke na mitso na to betanga na ba Lubumbashi biso tout na bangola na banini biso tout place to betarati to tsika ba bloko mususu to lo bana on prend ndeko na ngai to tsika ba bloko yo leki tabanelengi biso peto leki ba mususu na ba bilengi na minute ozo prendre plaisir na ngai zali o mettre ngara d'accord tellement pour lo ba trop ngana o tsiko vena tana yo ba to tout ba na biso na télévision faut qu'on explique ba moni na o boirati est-ce que leki la ba az animateur to a chanter mettre biso nyo so d'accord ba to ba chayo ka pour que disque na yo te comment ngai mina bêtiste na mina bêtiste parce que bêtise n'est pas la musique qui sert à ma bêtiste abima professeur à ma bêtiste vient ngai Sami Mikobi peke a pisanga da mambo singa masa mambo yo kokota bangambo na ti mambo pe kota mambo na on a ebinambi bakolo baloba kemi baliba tondaka te ngana tona Fabrice na nzoto na nga mobimba oyazana tembe acha mosapi totala soki mafuta etondite. Alors lelo oyo qu'est-ce que tu peux apporter de nouveau na musique oya biso nengo tala boye obinga na obaksa Pierre na nga yango sarake na Paris ay mambo na obaksa eloko na minute sote mo to belo to pakse ati mamunange bima bat ba comprendre que différence ezala mambo bima pour na minute na bita na liste ba onini ke na mete ba comprendre onini biso to memi mais pour ba comprendre ngo il faut na nous marambo sila e bima na kini na ndaza nga kimbuta o na kanga nguti kimbuta na kanga to na kimbuta bana poto a kimbuta o boyo kaka yango kanga ngona oh mais bien ngote ke kindoka mundele déjà e beta déjà ce matin la pas me kanga ya koto e kanga déjà beta mais babilo non sans polémique edenga sans polémique lelo oyo musique na biso na niveau international lelo
bakoma kobaka baka biso yango compte nya bandeko na biso bakombata na ndenge bastopa baconseil betamaka lisusu te. Mais il y a un certain de Congolais ba musicien na biso oyo baso défendre kaka musique na biso libanda. Ça a plaisir. Ba musicien nini Congolais oyo baso défendre musique na biso mais na niveau libanda. Misatu kaka. Te ara moko ndoga mundele. Te na bitana nga misatu. Na ebite ndoga mundele. Ndoga mundele fali pour ara moko. Petit ngam noya. La grande famille qui bat là, qui nous suit depuis Palais Royal à Ponce Moko. Na ebi ko telema ki po na posa na boaka yo, na boaka yo déjà alors Vanda. Merci beaucoup Mika Son. Mobali Abasi, mi balé to mako moi moko vraiment. Merci beaucoup. Alors mi balé na Paris moko awa, vraiment merci beaucoup. Alors trop chité. Maman na nanyo, voilà, papa na nanyo. Nalobi boye. Bato yo ba ko landa biso. Okoki ko rassurer bango nini parce que moi des gens déjà ngo. Album mango, 3e chambre et Robimane oyo ou bien eza pour année prochaine. 3e chambre eza pour année prochaine. Bazo za kindoga mundele. Place to emi obandeli boma ba memona telemadi yo na benga banganga basalise na benga banganga na nzambe basalise ko yo obandeli boma na memona telemadi yo na benga banganga basa yonde robimaka la mingi te biloko nozoboka déjà boka manango déjà. Il faut comprendre message message fumu chante misi déjà boka yango basaliso ko te ezana ngo ya yete to tika moni mamoso to ntendo déclarer et comme va long trajet to tika mambo ngana na charge na ba na saliso ko papa faut pas salisa yo yoka yo obandili boma na memona telemadi yo na pesi lourd moté place ali masana ngaya na njila wato na bango na pesi mon manager privé Charlie Kanga na pesi ndeko na ngai Junior Dieso na pesi batu tumbote o balinga ngai na pesi batu tumbote mais na ba jalo na pesi bango mbote te bato zo tanga ba comment ba fabrication locale na za fabrication internationale Jezoya na ndenge ya vitesse to sa maram o biso to zo raisonner on prendre dotolingi te bato ba mbuye biso te tala boye zongsa boye te masa na mika ebi mambo ne to salela ngo na ndenge ya vitesse to za na bayaya kala mingi te soki ba fête il y a le 30 juillet bimi ba le 2 ou le 3 kindoka mundele zo bima donc na ndenge je kunwa kuma la fuma ndonge. Merci beaucoup, c'est un réel plaisir. Oh, Zalinda Kunayo, à tout moment, les Ganayo, na EHP Media, tranquille, même à Tanazawana te, on fait Tazawana Goyambayo, donc voilà, merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin, mais je dis un grand merci à tous mes amis de l'autre côté de Gabon, hein. Rita, de l'autre côté de Gabon, et vous êtes très nombreux hein, de l'autre côté de Gabon. Hein. Les amis là de Tonton Jive qui soutiennent Tonton, hein, de l'autre côté de Gabon. Vraiment, Arsanti Sana, merci à vous tous. Merci beaucoup. Tokomina Souka, merci Kara parce que bato ba soutenir ranga ba la rappeler moi trop. Mais ba le 23 juin. Le 23 juin, le barrage émission est continué en retard. Mais ce qui continue en retard, il y aura trop de victimes et de morts vestimentaires. Le 23 juin, il n'y a pas à dire, le petit n'a pas qu'il n'y a pas à dire. Donc le 23 juin, il y a des dégâts par rapport à Yajar. Donc anniversaire, il y a tonton Juvenal, le 23 juin, il y a Blague qui coûte tout. Donc voilà, Batekindoki, Basominganga. Avec la IBI télévision, ça n'a pas yoka pour Atala. Sora lobi pour yoka, c'est bon. Mais soit comme Natala, on est remis étonnant. Merci beaucoup. Na chaque Intela, mon continent biso, na Mireille Intela, Bokechu héros dans l'ombre, moi c'est Pembe, donc Woumena Nayo, vraiment madame. Voilà quoi, na Olobasu Nini. Torobina Souka, Pense Moro, na Olobasu Nini. Et là, on a na bimabo, na bimabo. Ah, na chive, na furama, na sauté. EHP Media, Site Kitoko, EHP Media, Site Gayara, EHP Media, Site Yevimba.
EHP Media sito ya gayari EHP Media Edo Amani EHP Media sito ya gayari Edo Amani Pense moko Edo Amani Pense moko EHP Media sito ya gayari EHP Media sito ya kitokwe EHP Media sito ya gayari Christian Zile Petit Mopo Mwana Viendere EHP Media EHP Media EHP Media EHP Media Kindoki politique Monsieur Etona EHP Media EHP Media Héritier Kobi na studio Erlin na Katia Njili Ria ya